Mbote na balantinien so ya Trace RDC News, hein, babito s'abonner toujours na Trace RDC News. Yango nde ba news kaka jamozanga news na Trace RDC News. Merci surtout na bino tout bolingaka biso vraiment. Eza bongo aura dimanja la Cléopâtre de la presse congolaise, aura dimanja linga bino nyonso na linga bino mingi. Merci beaucoup hein, à mon cordon musée vraiment qui est derrière la caméra. Na lingaka toujours musala na nga potala kaka yango nde makambo. Musée vraiment zo fongola po nazanga mon côté na plateau na nga na za bongo na René Abiré. En tout cas bon, René Abiré, bonjour. Ouais, bonjour Nderonanga. Donc, bonne santé, bonne site, Nabine évolue bien. Donc, ça marche. Si tu es marché dans Ngotala, Kaka Trace RDC News, yango ni makambu vraiment bon yopé. Ouais, ngai très bien. Na moniga koyo kanganga awa moni biso ba star tout tambola pa en pambate. Donc, so moni dana bimi buena moi donc ezali grâce il y avait nangai JP da Cruz le patron donc espace au monivé. Baza parmi ba congolais ou ba vivre en étranger ou bazali ko investir na kati mboka ou bazo longola vraiment chômage na kati République démocratique du Congo ve a beti mama ne loko parce que ba boîte ba bar et bimaki ba mélange Jésus ba na lisusu te yango no moni ba DJ makasi na Paris le DJ Samouraï ana Paris par okita donc air azoya kin a robeta premièrement musique awa parce que ça un espace mort ya bien au moni empire tozalia wa na bos avenue Bosenge donc croisement direction ba benga ngoni elenge ça tozalia na elenge ça dans avenue Bosenge numéro 27 donc ba lobby bar lounge bar donc boîte marambuto ezalia wa donc mise en place bon on appelle na podium donc tozela kaka héritier watana biango moni Rena Bira kitino premièrement sur le terrain natala ba disposition parce que venabiso JP da Cruz azo produire héritier watanabe awawa donc ekozala vraiment kitoko makasi ba artiste ba kendara bangola na banzela ba lufu donc ekosimba te parce que Côte d'Ivoire to na bango ta frontière te donc faut kendeka na avion donc eroloba trop ezalité donc merci à trop na VJP da Cruz pour la confiance au APC héritier watanabe ainsi que na David Monson au wapi na moni baza ensemble na Karine Mokonzi la baronne na niveau à Cameroun de ba question yo bionese nga quoi merci. En René Abiré tout moni artiste ya nani ya Fabrigas a Fabrigas a mimi à 4 journalistes na Angola mais héritier watanabe a mimi kaka Karine Mokonzi moko na Côte d'Ivoire monte que ba journaliste ya Fabrigas bazo vivre mieux que héritier watanabe te moni premièrement faut oyeba biso ba journaliste internet to sala boulot na biso ndenge sengeleli donc ba musicien belé dato timbela déjà cop na bango balinga mingi komema bana basi na ba voyage mongo boyo ezali atina te sans impact pona ba kende ko teka bango monde bazawana baloka ba produit fini ozo comprendre poanya memi ba mibali mukia meba basi belé po ayebi eloko nini ake ko sala na bana basi wana na Angola ozo comprendre tala bana basi ba kenda ki ba santé ba beauté kutezalaki mais bazongi santé médiocre ozo comprendre lokwa fi wana mususu na ala munene lokwa ngulu ozo comprendre apesinga vraiment na mawana na ebisi que non so pose grâce au landa vidéo oyo aleka na parler na kabela ta $200 asomba mafuta après ça la ta moi bien ozo po Angola moi makasi na ndenga ko sarana te donc masana ngai donc Fabrice donc liambongo ya Ibrator donc ya kozongi sambongo ya Ibrator parce que Ibrator contre maître to sepela na musique ne makasi mikolo Ibrator azali le seul artiste et musicien ou apemema ba journaliste belé na Angola bazonga et puis ba se retrouva héritier watana beku na classement ngota ba Angola faut pas to lobelon parce que signé Atlantique wana et bukana so tali bien vidéo ya concert wana donc vidéo ezate ba ne loko ya reprouver te ozo comprendre ba ne loko reprouver te parce que talaka biso la team wata album moko mais plusieurs voyages, plusieurs contrats, artistes bakenda qui ba beta qui na Paris, ba quitter les États-Unis ba beti na mitu to solo la héritier watana be ba na Côte d'Ivoire. Donc ba beta qui nous lobby non na palais de congrès, biso moto mona ki héritier watana bazala ki récit na président de la République. On ngana la ba massa na nga Didier Drogba te. On a que Côte d'Ivoire, na kutana na Samuel Eto'o Didier Drogba beta musuba mbata na mitute. Ozo comprendre. Biso kuna de la Côte d'Ivoire respect donc président de la République yemoro ya Côte d'Ivoire à lobité
à l'hommage ya papa Wemba o patika biso vena biso donc alobi ke notena yamba héritier Watanabe na palais tala valeur héritier Watanabe yamba maki koleka tala président de la République. Vous comprenez? Donc yamba maki koleka même tala président Joseph Kabila Kabange na Côte d'Ivoire donc na habité son président Joseph Kabila depuis côté la pouvoir si déjà kenda na Côte d'Ivoire. Tosolo bela ba musicien Tosolo bela ba musicien tosala pour na ba musicien et non pour les présidents. Tozo solo la masolo parce que héritier Watanabe aza mokonzi ya mboka soki le lobby a postulé donc au moins na ba vote donc le canon ya trop ba ko voter non ya dégâts yazali musée. Attends s'il te plaît Reni Abir. Voilà. Est-ce que oyebi différence ya musicien na politicien? Donc ba voter déjà ba tie héritier Watanabe. Ba lingi ba voter na musique mais et non na politique poza la soki pena. Té bon musique, au moins politique soro kimyango e Rolanda okaka. Le lob artiste musicien ba beta soutenir na poto po nini parce que marambu toujours ya politique. Donc ba combattant ba Rolanda biso même moral toujours autorité. Ya ngwana moni héritier Watanabe était le père de la nation de la musique africaine. Après si le roi de la forêt pouvoir ya repostuler. Ozo reprendre vena biso ozo bundana ba Blanchard Mosaka, azo bundana ba Karine Mokonzi, donc bazo postuler bango to district moko. Ozo reprendre ba tala nani ya ko gagner pe nani ya ko gagner te. Ozo reprendre donc politique atoki mengo neni e Rolanda yo kaka. Ozo reprendre le rôle vena biso JP da Cruz. Patron ya Boro tozo mona awa empire. Tala la première boîte ya munene kota na quartier oyo na commune Kalamu tala commune Kalamu depuis Salema tilelo batikala kozwa boîte ya modèle ote tala de grands confort ezali to kokota no na kati komona 54 nino babenga ngonini oyo pesa ba malili wana babenga ba climatiser ozo comprendre okoti na kati oza vraiment l'aise mutoki kutu bosana. Donc ça les mis vraiment na ba norme internationale via taille lobité na investir na kati ya Congo longola quand même chômage et ça déjà politique. Donc héritier Watanabe to koloba pe que non il fait aussi la politique na kati ya maramba musique. Donc je comprends héritier Watanabe azo ça la politique na compte ya musique. Voilà. Greni est bien vraiment tout ça on en a un pire babi un pire ndé vraiment bino bozo mona ka espace ngo ndenge zali Eric Nzembe la stéchi l'oreille vraiment la joie et ma grande sœur propre Reni Abire. Et bongo pona Nzembo ya Fally Ipupa kana secret pona yo vraiment okolo bani pona Nzembo wana. Bon bah félicitations on y a trop na Kabuya mutasala ke toye ba Fally Ipupa dikap la merveille na mboka oyoyo donc yem tabwaka kokoso inde tsala ke tombo la Fally Ipupa encore na kati monde maramba musique mais Kabuya kenda donc Kabuya inde vraiment ça musala vraiment qui to makasi vous comprenez na petit nanga Robino Mundix Hollanda biso donc de bon ça ma boulot mon qui to makasi vous comprenez. Donc, l'artiste, il faut avoir encore studio à revoir. Donc, mais courage, il y a trop. Au moins, il fallait pour pas courager. À ma courage, c'est pas la courage. Donc, il faut bunda tia komara et ça là vraiment qui tourne ma casse. Mais si on a vraiment non à 8 ans, yo kangote, ne non zonga befona somba cede nzembu wana soit ba chelango ibaka. Oui, nzembu ngo de ebimeli web. Ya matanga. Bon. Mukolo mutumoko okufata la quartier donc na sombi nzembu wana ya kana secret ebe tarata na matanga na quartier et donc ezobeta partout attention les kana kidi babo nzembu wana ezobeta quand même nembelo nzembu ni ya wata ngala tuno Fally Ipupa pona yebi ke yo zande wata donc moi na tuno ebeleza te yo nde wata na tuno Fally. Voilà donc bah merci à trop na artiste to bossa la boulot na bango. Au moins il fallait pour pas dicap la merveille asa artiste et musicien. Vous comprendre. Donc à ça la boulot n'est bien. Renabir a connu boulot n'a été mais faut fournir encore bah effort. Vous comprendre parce que nous vraiment saline mouvement il y a malonga te non nakata maramba musique à fournir des efforts. Tia komara mais félicitations à Kabuya abeti générique à makasi eleki tous les albums à Fally Ipupa. Ozo obra do générique wana ya Kabuya to chai maboko po Kabuya il faut beta na Paris abeta dans na ba salle presque tout ya monde Kabuya yende vraiment tozo bimise ndem to fula mikolo do banzembo wana mususu wana do na yebi ngote depuis na bota matile lo non azwa tanko ka nzembu ya Fally Ipupa dicap la merveille te il faut na banda ko lukana yo kaka na ebite azalaka na kina to ala wapi
En tout cas, chers téléspectateurs, on est toujours ensemble. Hein? On s'abonner toujours à la trace RDC News. Hein? Yangwana Kakande Makambo. René Abir. Est-ce que il y a ce que moi déjà image il y a un conseil confrère na bisomoko aux États-Unis. Azo fingo makasi. Y compris pena maman kapaji ka cotissier na kati. Na bité ce de jour lundi image joana. Bon, image on a vu ton Hollande, tu sais, batebele babenginga. Au moni, on dit toujours, on répond un imbécile par le silence. Au moni, jeune wana Hervé Petit Pitopale, c'était ignare. Vous comprendre, c'était ignare. Petit wana za petit moro dimi azala ki ana kina wa to aider a beti deve loterie. Ngari na biri muna signé to balisie na maman mo ba mukolo. Donc na signé ba document tout petit le là aux États-Unis. A commis au gafé. Oh, yom to signé que ozaki signé ba papier na bima responsable na e. C'est un phaser azanga famille na ratsa kinawa na bima responsable na sala mabe. Voilà maintenant les inconvénients. Dans le ben na osunga lisuba tout moni na bimi citro. Mani kaza produit fini nanga. Ngam na format e. Vous comprendre mais qui s'inzora vraiment bo lembisi la mani ke mamuke quand même azali maman et ça la vraiment pas si à mon attaque tomba mobile na et ça l'est bien parce que ça la manique pas sinde bozo benga na yo noté aya tena maramba babia tena maramba babia te bo pese chance aya et ça la vraiment qui toro makasi et ça la vraiment qui toro makasi mais mingi kakande Gabi Lopoke Malcolm X Eloge Mouya ya le véritable Azolanda Biso Cornelia Douci Givenchy Lydia Kapajika et Pouchaye Mangengela 10 000 fois Ami Dachati encore celle qui contrôle Yarolobatro et Zalite donc bah merci kaka quoi. En tout cas Lydia Kapajika bah gros bisous place aux alliés vraiment Rémi Abira. Kapajika lobaki na répondre donc Azoluka succès de Raketa Signa Zoluka Lamuka na minutes au toi na temps fou la lisusu te photo solo la marambo ya ndenge ka marambo ezali ko sengemela quoi par rapport à Carthage mingi kande héritier watana bendeka obeta awa wana empire donc ba kalate puis toza la marche de santé moro donc le 27 il y a mois prochain donc to pesa ba programme tout ba mona ba polo donc chichichi bola zolanda biso AG Fafalonga Paola Schengen kilo Londres motema Floris Saombo azolanda biso quoi. En tout cas, René Abiré. Balandi a trace RDC News Bangi Bayeba. René Abiré, tu es que vous allez porter parole, il y a équipe nationale. Voilà. Mais là, il y a qui n'est pas ce que vous avez quitté, hein, sous ignorance, ton dengenini. Et ça, moi bien témoin, comment c'est possible, Karine Mokondi, à ça la clique, donc à ça là, il était équipe nationale. À ça la équipe nationale. Donc équipe nationale en un mot eza comment dirais-je? Eza orphelinat. À sensibiliser bino tout pas beaucoup là bino. Donc bino tout voilà si ma Karine Mokondi bozanga ba papa beaucoup faire ba maman. Donc boza biloko te. Donc sans Karine Mokondi ma trop na bino tout. Ouais, au moins premièrement équipe nationale ezali association te. Donc Karine Mokondi azali kolo ya mutute, azape na se ya mutute. Donc équipe nationale de Tozana donc ezali eloko na biso po to sangana pour se partager pour se soutenir en cas de faiblesse donc quand de tolobaka lisapimo sur la kelongite ceux qui bat bakutani moko mi balemi satu basangani nde salelo moro ezande jalousie ndem te sala bango bongo donc na équipe nationale to ala na présidente to la rappel na nani te mais to zande na mutu na biso papa Malongi Lekechu o apezolanda biso que je salue de loin Lekechu azolanda biso veut dire que na équipe nationale ezali nini mote ba kufela sopenete biso tunde to zala rabongo ba père na biso na ba mère na biso baza en vie à part kaka père son âme na papa ya Karine Mokonzi le général Mokonzi o apatika biso il y a de cela longtemps et tozo vivre na biso. Donc batika la bango koloba loba trop bazolo ba pamba mais malgré bazo finga kaka équipe nationale ango ezo balisa malgré bazo finga kaka équipe nationale ango le autre beta lisolo Karine Mokonzi aller na Paris au comprendre na Chalon Champagne ozo comprendre malamo Paris ba kitine héritier watana be na Côte d'Ivoire ozo comprendre donc eza ba makambu moko lobela te ba filora bangwana loba na Paris Juvenal Kibala lelo wana na Paris ozo comprendre
ba voyage eze belé ba makambo eze belé lokola ba luka ba diembela kaka ozo comprendre. Donc ya koloba trop ezate biso to ala pembeni ya artiste wala ka un grand T wala ke no bo sala boulot pe makambo pe zo sala ma pe zo tika bino pe mabanga pe na ba générique ba makambo belé mais so tali ba zozo mpanzi kuna générique ebimi bat bazo comprendre pourquoi bat bazo tala générique wana na YouTube bat bazo tala générique wana parce que bat saki mbanga fort ah on découvrir bango makolo kilo et so bango temps voilà. En tout cas, René Abil, comme il bon cité, la monde déjà signal kuna. René Abil, mot de la fin pour to comme déjà la souka. Voilà, ya koloba trop ezalité, bande on a biso tout bolinga biso équipe nationale. Bon continuer toujours ko soutenir biso. Donc équipe nationale peut fongoli peut chaîne na yango Trace RDC News. Bon s'abonner toujours belé na Trace RDC News. Bah très grand merci na Lionel Pro la même magique. Merci aussi à Mouzé. Ibaka Nef, Glody Kabasele, Cornelia Doussi, Givenchy, Paula Schengen, et là, il y a le véritable et l'original à Zolandabiso. Donc, il y a Willy Moucheni, le véritable code mondial à Zolandabiso. Veut dire que tous allés dans l'espace empire. Donc, il y avait Nangaï Moko, et prêtre, le Juppé da Cruz, Royal qui n'allait les mois si à Mbongo et Belé depuis Lausanne à Zolandabiso. Donc, Lydia Kapajika, de cœur quoi. Donc, il y a Rolobatro, c'est quoi. Merci. Ok, merci beaucoup Nabilo Nyonso, vous avez qui vraiment ébélé à Kolanda aura dit Manjala Cléopâtre. Si on a boit quand mi tourna yomoko ah yango aura boit karangate pour nanini c'était chez Tokos ma grande sœur propre Eric Nzembe la Falinja t'es vraiment mon petit frère propre. Balobi bongo Lionel moi en tout cas Lionel de gros bisous à toi. Pourquoi pas mon cordon à moi musée Nalila il y a en tout cas bino tout na lingara bino mingi vraiment to s'abonner toujours à Glody Kabasele bambote na yo place aux ali vraiment un musée vraiment Alfred place aux ana pesi bino tout mbote to s'abonner toujours et ça la biso bien ma on se retrouve juste après à la prochaine bye bye.